Nzambe ya bomoi mpe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo oyo azali médiateur mpe Nzambe asekwisa na bawa avandisi ye na loboko na mobali azali kointercede mpo na biso. Nazali kotondo Nzambe botondi mpo na libakuli ye apesi ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino mayimatali liloba lia ye. Ezali ngai Tito Nganda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Liloba lia Nzambe elobi nini. Na mbala elekaki to yanolaki na motu na moye. Liwa ezali eloko nini. To monaki na kati ya liloba lia Nzambe ete liwa ememaka bato te epai ya Nzambe. Lokola bato basusu balingaka koteya keno moni ndeko akufi ake directement epai ya Nzambe azali epai ya Nzambe wana ezali lokuta liloba ya Nzambe ezoloba ndenge wana te eza te ke moto akufi aza epai ya Nzambe. Nzambe alobi na kati ya liloba ya ye ete liwa ezali monguna ya suka oyo ekopanzana. Liwa ezali moninga te. Liwa ezali ennemi. Le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Tokendeki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26 totangaki liloba ya Nzambe elobi ke monguna ya suka oyo ekopanzana ezali liwa. Nzambe azoloba na kati ya liloba ya ye ete liwa ezali monguna ya suka oyo ekopanzana. Nzambe alobi te ke liwa ezali moninga ya suka. Non, alobi ennemi, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et la question logique que nous nous sommes posés, motuna tomitunaki ezali elingi toyeba parce que Nzambe alobi ke liwa ezali monguna ya suka. Alors tolingai koyeba nani azali na nguya ya liwa. Pona koyanula na motuna mona tokendeki pe na kati ya liloba ya Nzambe po totala makomi. Tokei na liloba ya Nzambe totali makomi pona kota nani azali na nguya ya liwa. Tokendeki na Hébreu chapitre 2 verset 14 eteni ya suka eteni ya mibale elobi nini. Na Hébreu 2 14 eteni ya mibale elobi ete na liwa na ye Yesu Kristu anyati oyo azali na nguya ya liwa elingi koloba Zabulu. Ezali Zabulu nde azali na nguya ya liwa. Ezali Zabulu nde azali kobomaka bato awa ose. Ye Zabulu nde azali mobomi. Tokendeki na évangile ya Jean chapitre 8 verset 44 to monaki maye Yesu Kristo azali koloba na ba pharisien ou azalaki ko discuter na bango. Yesu Kristo alobeli bango na verset 44 alobeli bango polele ete tata na bango nde Zabulu. Bango bazalaki kolinga kosala ba désir ya tata na bango. Pe a continuer na kolobaka na bango ete tata na bango azalaki mobomi uta ebandela. Nana azalaki mobomi uta ebandela na Jean 8:44 ezali Zabulu. Nana azoloba boy mwana ya Nzambe Yesu Kristo andazoloba na ba pharisien oyo azalaki kodiscuter na bango. Yesu Kristo alobi na bango te alobaki na bango te ete ke Nzambe ya solo nde azali mobomi te. Ayebisi bango ba pharisien tata na bino Zabulu yende azali mobomi uta ebandeli. Tokendeki pe na Jean chapitre 10 tutangi verset 10 toujours Jésus-Christ azokoloba alobaki ete ke moyibi ezali kombo mosusu ya Zabulu. Zabulu azana ba kombo ebele na kati ya Biblia. Abengami Satan, abengami Lucifer, abengami serpent ancien, azana ba kombo ndenge na ndenge. Chaque kombo ezo décrire, ezo pesa ba caractéristique na lolenge nini aza koopere. Soko olingi koyeba ndenge nini Zabulu aza koopere lokola moyibi, esengeli oyeba ndenge nini moyibi ayibaka pe na vie réelle. Moyibi akobenga te na telefone ayebi soke na koyalobi na poko koyiba yo. Moyibi akotala yo amoni ko ozali distrait ozali te nde ase glisser apo ayiba.
zabulu mpe aza ndenge wana yesu kristo alobi na Jean chapitre 10 verset 10 alobi ete moyibi ayaka kaka mpona kosala biloko misato. Moyibi zabulu soko ye aye na bomoi ya moto ayaka bobele kosala biloko misato ya loko ya liboso koyiba. Ye ayibaka bokolongono ya nzoto, ayibaka bozwi ya bato, ayibaka bomoi ya bato. Eloko ya mibale asalaka ye azokoboma mpe ya misato azokopanza. Ezali korejoindre koboma toujours. Donc ye biloko misato ayaka kosala yango wana koboma, koyiba, koboma, kopanza. En un seul mot, dévorer. Soko balobi que le lion a dévoré un animal. Nyama aza na bomoi. Non, ntina wana liloba nzambe ezokokebisa biso, ezoyebisa biso to veiller. Na 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Habito za la sobre to veiller. Monguna na biso zabulu. Azali kongoloma lokola kosi. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nzambe azoyebisa biso zabulu azali adversaire. Azali monguna na yo ndeko mwasi ndeko mobali. Yela azali kongoloma lokola kosi. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Zabulu azali auteur ya liwa. Na nyonso o etingami na liwa. Pasi, mikakatano, nyonso eza ya mabe, ezali ye. Ye, nde azobomaka bato AOC. Bato basusu bazo te a tort ke nzambe ye moko nde azobomaka. Mais so nzambe ya solo azoboma. Zabulu asalaka nini? Ya vande azoko aplodi nzambe. Nzambe aza na business ya kopesa bomoi, ya kosekisa bato na bawa. Zabulu azali na business ya kobomaka bato. Nzambe azoko sekisa bato. Nzambe ya solo mokili ya likolo na se na biloko biso azali auteur ya bomoi, auteur de la vie. Na nyonso ezali lié na vie, na bomoi. Yende nzambe ya solo apesaka bato bomoi. Parce que ye azali auteur de la vie. Lelo tokoyanula na mituna mibali. Motuna mwayambo ezali boy. Sima ya liwa bato bakendeke wapi? Sima ya liwa bato bakendaka wapi? Na motuna mona bijano bizali ndenge na ndenge bato bapesaka. Mais liloba li nzambe ezoloba nini? Émission na biso kombo nango que dit la parole de Dieu. Liloba li nzambe ezoloba nini? Liloba ekopesa eyano na motuna mona. Motuna mwa biso ya mibale ezali. Est-ce que bato bazaka na boyebi sima ya liwa? Sima ya liwa, est-ce que bato bazana boyebi? Bazana connaissance. Les gens ont-ils connaissance après la mort? Sima ya liwa, est-ce que bato bakendeke directement et pas nzambe? Bazana nzambe, bazana Yesu Kristo, bazana esengo kuna na likolo? Mais bato ebele, bato mingi, soi-disant baza batei ya liloba ya nzambe. Bazali kotelema liboso ya bato. Bazali koteya, bazoloba ete bato soki bakufi, bakendeke directement na likolo, bazana nzambe elongo, bazana esengo. Meme bato bana, soko olingo salisa bango bakende rapidement bazana nzambe na kata esengo, yo komi ennemi na bango. Il y a une contradiction. Bato ba soki lelo baponi yo to ba président zui ordonnance okende kosala na ye longo, yo kosalisa feti na libota na esengo kozala. Biso banso ezala président ezala na biso banso tolingi tozala esika nzambe azali. Mais yo zote ya bato ke soki moto akufi akepa nzambe. Mais balingi basalisa yo otika no pasi ya mokili okende kozala na esengo epa nzambe, yo zosilika. Moto o azoloba ndenge wana akomi ennemi na yo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soki sima ya liwa bato bakendeke directement epa ya nzambe oya solo. Na kanisi moto oyo azaki na ba qualification nyonso po akende directement epa ya nzambe ezali Yesu Kristu. Kasi sima ya liwa na ye Yesu Kristu akendeki directement na lilita epa ya nzambe te. Yesu Kristu akufaki bakundaki ye 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Sima ya liwa tango nzambe asekisi Yesu Kristu na bawa
Jésus Christ na nzoto na ye asekwa akendeki mpe directement te epai ya Nzambe. Après sa résurrection, il n'était pas allé directement au ciel. Boyebi yango. Jésus Christ atikalaki na nzoto na ye asekwa pendant 40 jours. Mikolo tuku mine. Awa ose. Avant que Nzambe amatisa ye o likolo. Sikoyo. Mutuna yango tozotuna sima ya liwa bato bakendeke wapi. Liloba lya Nzambe ezoloba nini? Soko lokola bato basu bateyaka. Soko bato soko bawa bazali deja na bomoi. Na Nzambe na Yesu Kristo o likolo na ba angelo baza kosepela. Alors tina nini Yesu Kristo akozonga? Tokei na évangile à Jean chapitre 14, totanga verset 1 à 3. Jésus Christ a lobiboui. Que votre cœur ne se trouble point. Bondima Nzambe. Bondima Ngai. Awa Jésus Christ a kaboli ba entité mibale. Nzambe na ye. Bandima Nzambe. Azobe sabaye kolebaye. Bandima Nzambe pe bandima ye. Verset mibale. Il y a plusieurs demeures. Ezaki bandako bisika ezali ebele na ndako ya tata nanga. Jésus Christ alobi te que bisika ezali ebele na ndako na ngai. Te. Abi ndenge wana te. Abi bisika ezali ebele na ndako ya tata na ngai. Soki ezalaki bongo te mbe na yebisi bino. Ngai na kei kobongisela bino esika. Tango na sisi kokende pe na bongiseli bino esika na kozonga. Na kokamata bino na ngai longo. Po ete esika ngai nazali bino pe bozala. Bawa bazali na bomoi te o likolo na Nzambe na Yesu Kristo. Bawa baza na bomoi te. Po na nini? Po ete Yesu Kristo awuti koloba, tuwuti kotanga ngo na 1 Jean, pardon na Jean chapitre 14. Yesu Kristo alobi ke bisika ezali ebele na ndako ya tata na ye. Ye akei kobongisa esika mpo na bandimi. Akozonga tango akosilisa koprepare esika, kobongisa esika, akozonga po na bandimi. Akoya kozwa bango. Akoyabini akozonga. Akokamata bango po ete esika oye azali bandimi to ba disciple bae bango pe bazala. Est-ce que Jésus Christ asila déjà kozonga? Et yano ezali na inote. Jésus Christ azonga na inote. Na tina wana liloba Nzambe ezoloba polele que sima ya liwa bato bakendeke o likolo te. Kasi bato bakendeke na lilita, na tombe. Bato bakendeke na séjour de mort na mboka ya bawa. Bakotikala na mboka ya bawa kino Yesu Kristo akozonga. Soki Yesu Kristo azongi na ino te, bango bakotika bobena na mboka na séjour de mort kino Kristo azonga. Sima ya liwa bato bakendeke wapi? Toke na buku ya Genèse chapitre 3 tokotanga verset 19. Ezali na motoki na nde okolia lipa kino okozonga na mabele. Yo utaki kuna bazaki yo kuna na mabele, yo zali mabele okozonga na mabele. Ozonga poussière. Nzoto ya moto. Oto zana nzoto no ndenge oza ko yo ozoka ngai ezali composé na ba même élément chimique ke mabele. Sima ya liwa nzoto o ezaki formé ekozonga mabele. Tokena Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Liloba Nzambe elobi nini? Yambote poussière ezonga na mabele lokola ezalaki e ke elimu ezonga epa Nzambe wa pesi. Na mokili oyo tozali na bato lolenge mibale. Moto moko azali na biteni ya nzoto, azali na biteni misato. Azali na nzoto, azali na molimu, pe azali na elimu esantu. Bato basusu baza bobena na biteni mibale.
bazana nzoto, bazana molimu. Alors, bato bazana biteni mibale wana bazana nzoto kana molimu, bakoki kene na kelasi, batangi, bazwi ba diplôme, ba doctorat ndenge na ndenge, kasi bazangi elimu esantu. Po ete moto azwa elimu esantu, esengeli moto wana tatula na monoko mwaye mokonzi Yesu Kristu andima na motema mwaye ke Nzambe asekusa Yesu Kristu na bawa nde azwi bolimbisa masumu Nzambe apesi likabo ya elimu esantu po akokisa azwa troisième partie. Alors, soki moto mona akufi waza na biteni misato, nzoto ezongi na mabele poussière, mopepe elebimi ezongi na suki ya mopepe, elimu esantu ezongi epa Nzambe o apesaki yango. Voilà eloko esalamaka na moto tango ya akufi. Liloba Nzambe elobi ke poussière, donc corps physique ekozonga na poussière na mabele. Sima ya liwa bato bakendeki wapi? Tokei totanga buku ya Job. Job chapitre 21 totanga verset 13. Bazolekisa tango na bango na kati ya bonheur. Bonheur, bisengo, bozwi. Mais na mbala kaka bakiti na mboka ya bawa. Ils passent leur joie dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour de mort. Soki bato bakufi bazo kendende na mboka ya bawa, le séjour de mort, bato bakende ke pa Nzambe te. Soki moto ayebiso moto akufi aza pa Nzambe, moto wana azokosa. Moto moko te akufa pe asekwa aza kuna na likolo, sauf seule personne, Jésus-Christ. Le reste, kobanda Adamu na Eva, le reste bazana mabili, bazozila Christo azonga. Toke na Psaume, chapitre 49. Psaume 49, verset 16. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alobi, kasi Nzambe akobikisa molimu mangai na mboka ya bawa. Du séjour de mort. Mon Dieu sauvera mon âme du séjour de mort. Et David azaki ko croire na sekwa ya bawa. Il croyait à la résurrection des morts, car il me prendra sous sa protection. Sima ya liwa, bato bazonga kana poussière. Nzoto ezongi na poussière, mon pepe, mon limu, regagne sur qui à mon pepe, et limu esantu, ezongi epa ya Nzambe. Donc les gens vont dans le séjour de mort. Les gens ne vont pas directement chez Dieu. Où vont les gens après la mort? Bato bakende ki wapi? Sima ya liwa. Bato banso kobanda Adamu na Eva. O bakufa. Bango banso bazana séjour de mort, bazana mboka ya bawa. Ils sont dans la décomposition totale. Dans l'inconscience totale. Dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savaient rien. Kasi parmi bato banso bana o babotama pe bakufa o bazana mabele bobele se moto moko o Nzambe asekuisa na bawa pe avandisa na loboko na mobali ezali nani? Mwana wa ye Yesu Kristu mokonzi na biso. La seule personne qui vit et qui est assise à la droite de Dieu est Jésus-Christ ye moko. Yende aza vivant. Ya yene aza na bomoi. Le reste baza na séjour de mort, baza kozela bozongi ya Yesu Kristu. Na mutuna na biso mibale sikoyo. Est-ce qu'il y a connaissance après la mort? Sima ya liwa. Est-ce que bato bazali na boyebi? Liloba ya Nzambe kopesa biso eyano. Toke na Psaume chapitre 6, tokotanga verset 6. Poe oyo akufi azali lisusu na souvenir na yote. Moto akufi akoza na souvenir ya Nzambe su te. Nani akokumisa yo na mboka ya bawa? Moto moko te akoki kokumisa Nzambe mokeli na séjour na mboka ya bawa.
Les gens qui sont dans les séjours de mort ne peuvent plus louer l'Éternel. Tokena Psaume 115, verset 17. Psaume 115, verset 17. Ezali bawate ne bakoki ko célébrer bakoko kumisa Yahweh. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mboka ya bawa nzambe azobengango, c'est un lieu yakimia, esika yakimia, lieu du silence. Bawa bakoki ko célébrer l'éternalité. Bawa c'est une impossibilité aux morts de célébrer l'éternel. Bakoki te ponanin bazali bawa. Bazali dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savent absolument rien. Bakei pa nzambe te. Bazali nde na mboka ya bawa. Bazali kozela bozongi ya mwana nzambe Yesu Kristo. Tokei na Ecclésiaste chapitre 9 totanga verset 10 elobi nini? Nyonso loboko no ekozwa esala sala yango na bokasi bwayo. Sala yango pona nini? Po ete na mboka ya bawa musala muza œuvre ezali te, likanisi lizali te, science ezali kuna te, bwanya ezali na mboka wana te ya bawa. Voilà la précision, l'exactitude de la parole de Dieu. Moto soko awe akoki koza susu na bwanya te, na mayele te, na makanisi te. Alors, soki lelo moto alobi na yo abi songolo pakala akufaki, aye tozo solola na ye. Motune yango yo. Na mboka bawa makanisi mazalaka te. Ya ju makanisi wapi? Parce que pour moto aloba, il faut zala na makanisi. Ozoko penser, ozoko ndenge nga nazoloba siko. Il faut na kanisa. Sinon te na loba makambo mosusu. Mais moto awe nzambe alobi azana makanisi te. Science ezakuna te. Bwanya bozali te. Alors, ce qui moto alobi non que amoni moto aye akufa mais azoloba moto mona azokoloba mokano ya nzambe te. Nzambo ya solo. Mais nzambo mosusu wana. Towiti kotanga verset 10 Ecclésiaste chapitre 9, totanga verset 4 à 6. Verset 4 biboui. Pendant bao bazana bomoi elike ezali. Et même mboya ya bomoi azali vaut mieux qu'un lion kosio ekufi. Ndeko mwasi ndeko mobali soki babimiseli yo banyama mibali. Kosi oyo akufi. Omoni ke kosi yo bauti obomaye baladisi ye. Pe batipe mbwa mosusu wana azoko ganga azolinga eswa yo. Entre banyama mibali yo okobanga nyama nini? E yano ezali facile. Okobanga mbwa. Mbwa azana bomo azolinga aswa yo. Kosi oyo ekufi. Oyo ezaka nyama okosakana na ete okovandela ozolia. Okotambola likwa kosi. Kosi ekosala loko moko te. Nzambe azopesa biso image oyo ya kitoko po to comprendre. Bao bazana bomo bayebi ete bakokufa. Ya solo yo na ngai toyebi ete soko Yesu Kristo azongi lelo te biso banso tokotia zolo likolo toyebi yango soki Kristo azoko umela kozonga biso na bino na nga tokotia zolo likolo kasi bawa bazoko yeba eloko moko te salaire na bango ezali su te et puis mémoire na bango pe ezali ebungi baza su na mémoire te parce que moto po akundola makambo ya eleki il faut mémoire nezo ko fonctionner ya bawa mémoire na bango ezali su ko fonctionner te. Verset 6 bolingo na bango koyina na bango kolula na bango nyonso to wana ebebi makambo manso mazoleka na se ya moyawa pakoza susu na kati nango te bakoyeba pe loko moko te. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Le Nzambe ezali clair. Donc, il n'y a pas de conscience dans la mort. Et il n'y a pas de notion de temps pour la personne qui est morte. Bisola toze batango ezoleka. Mais bawa ata esali mbula koto boni combien de millions ba on makoye ba eloko moko te. Na tina wana ngonga moto azokata motema. Ngonga moto azokata motema, ngonga wana seconde wana ekomi moment
tango ya bozongi ya Yesu Kristo pona motomona pona nini parce que ya kati motema awalali bakitisi na mboka ya bawa mokola Yesu Kristo akozonga afungola miso Kristo azali liboso na ye nyonso ezoleka wana ayebi eloko moko te. Voilà l'exactitude de la parole de Dieu. Pona kosukisa sima ya liwa bawa bakendeke wapi tumonaki na kati ya liloba ya Nzambe ete sima ya liwa bato bakendeke directement epai ya Nzambe te ndenge bato basusu bateyaka wana ezali lokuta. Sima ya liwa bato bakendeke na kati ya putulu bakende na poussière, bato bakendeke na lilita dans la tombe, bato bakendeke na mboka ya bawa les séjours de mort kuna bazali dans l'état d'inconscience totale bazali kozela bozongi ya Yesu Kristo. Est-ce que bato bazali na boyebi sima ya liwa totangaki na kati ya liloba ya Nzambe que bato oyo bazali na mboka ya bawa dans les séjours de mort bayebaka eloko moko te bango baza na notion ya tante bato banso oyo bakufa kobanda Adamu na Eva bango banso baza na séjour de mort na mboka ya bawa à l'exception ya moto moko mokonzi na biso Yesu Kristu oyo akufaka asalaka 3 jours et 3 nuits dans la tombe kasi Nzambe na nguya na ye asekisa na bawa pe avandisa na loboko na mobali Nzambe akotinda ye mokolo ye moko ye Nzambe alingi mwana na ye Yesu Kristu ayebi mokolo mona te Nzambe ye moko ayebi sekele nango ye moko ayebi mokolo nini akotinda ye po ete aya na mokili awa nde na ntango wana bato bakosekwa totangaki na kati ya liloba ya Nzambe ke bawa bayebi ete bakokufa nalobaki na bino ke bino na ngai toyebi ete soko Yesu Kristo azokowumela koya biso baso tokotia zolo likolo mais soki pe aye ba garantie elikia na biso ezali tokosekwa po tozala na ye seko na seko kasi bawa bango bayebaka eloko moko te na kati ya mboka ya bawa kuna bwanya bozali te makanisi mazali te œuvre ezali kuna te bwanya bozali kuna te e maimaso mazoleka na mokili awa bazali koyeba eloko moko te totangaki maye na uti koloba wana na Ecclésiaste chapitre 9 verset 4 à 6 pe verset 10 pona kosukisa na kotuna yo ndeko mwasi ndeko mobali motuna soko bawa bayebaka eloko moko te alors tina nini bato basusu baza koloba ete na pongi to na ndoto bamonaka bao bamambre ya famille bango bakufa bayaka po basolola na bango liloba ya Nzambe ekopesa biso eyano na motuna mona na mbala esima na mbala ekoya na tino na kosenga na bino bo partager vérité o boyoki lelo na bandeko basusu bobosana te que bo s'abonner massivement na chaîne na biso na YouTube soko ke na YouTube olingo ozwa mateya na lopoto to na français ok oluki que dit la parole de Dieu donc soko olingi mateya na français oluki na YouTube que dit la parole de Dieu soko olingi mateya na lingala oluki na YouTube lingala na mokili mobimba soko préféré enseignement mateya na lingala ok na YouTube pour s'abonner na lingala na mokili mobimba comme ça tango tozotia mateya kuna yo ozokozwango automatiquement Nzambe ya bomoi pe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.